te bobanga te na oleka te naza pena na yebna émission quoi na oleka te Tindika télévision avec lui-même Molobeli ya béton, Molobeli ya Fachi, Molobeli ya président de la République Antoine Tshilombo Tshisekedi. Noir mikolo. C'est-à-dire dali ba couleur ya concentration, couleur ya détermination, couleur ya matanga, couleur ya kokota, tokota la prière, tokota la ba réflexion, tokota na esprit. Tant Isaac qui tokoti. Et surtout que calme ya Fachizo Kamwisabat. Pourquoi le chef ne parle pas? Nous avons chance ya ko solo là. Et nous avons expliqué bien silence wana et la kisinini. Tindika télévision bino tout boda branché bokitsa déjà mi tema mais boda la sko concentré. Vous avez émission il y a détermination. Parce qu'il faut tout changer Mboka Nabiso, tout récupérer totalement Mboka Nabiso. Ba prédateur, banchor, bato balingi Mboka te bazaï belé. Mais bakolonga te. Chers internautes, Togobet ali solo ya Jean-Marc Kabound Akabound. Togobet ali solo ya intimidation. Babi Bembino se bozo mona wana ali intimidation. Togobet ali solo selon certaines sources que déjà le premier suspect na likama mort ba suyer déjà. Donc ba suyer déjà le premier suspect parce que c'est là qui il semble dans qui nature moko comment dirais-je d'origine voilà origine toxique ou esali ke batu basila lokola banzinzi na présidence. Tokobeta lisolo ya lettre mokanda oyo ministre intérieur atindeli secrétaire général Augustin Kabouya. Et puis tokobeta lisolo ya batomboki bazako se préparer na Katanga. Sécession katangaise ezo banda na Tanganyika. Tokobeta lisolo nango na émission ya lelo. Et nasuka tokolobela makamotali rumeur oyo ko circuler na Kinshasa balobi ke mokonzi ya mboka bazo vider makila azali empoisonné. On en parlera dans cette émission. Encore une fois, bonjour, bonsoir. Tindika émission bandi tokutanaka régulièrement biso na bino pour to sololaka to partager actualité lobi na moni bato baleli trop pour ko salité non émission faut ba préparer kango ba yaka te ko yiyo bani ko loba n'importe quoi non parce que biso to saka ba émission to l'équipe na maele te mais bino to botala ka biso ndebo l'équipe biso na maele na yango ko yaka loba n'importe quoi te sinon pour télévision bozomona ezali e matisaka e kitisaka so ko loba bobar awa au Katani. Mais ce qui vous allez préparer, et ça peut yango, au moins on a un intellectuel parce que des fois on a coup de fil, il y a médecin, coup de fil, il y a professeur à l'université, juste pour me féliciter. Si vous avez une mission, mon côté terre à terre, pour votre se pelanayo, mobile anzela minu, ça ne sert à rien. Donc on a peno baby sinayo. Carrière na yope ekokita. Donc bozo mona be mission betima mokebe 20 000, betima 30 000, betima 40 000 parce que mission ba préparer kango. Et na deuxième partie émission na biso ndenge mikolo to fongoli masolo apôtre Pierre azali susu na bino na biso pour na continuer ba prière pour na ko lamusa esprit ya chef de l'état pour na ko lamusa esprit ya ba congolais pour na éveil patriotique tout ça nzambe a intervenir même atabitumbe koyaka mais tous à la que munduki pembeni nzambe pe pembeni a accompagner ba militaire a accompagner ba na mboka ko cha esprit parce qu'il faut tout arracher mboka na biso munguna azana kati mais
Et loko yo ils ont un avantage na biso ndenge bakotaka na makolo biso kotoyo bango bazokota na ndenge baza déjà na kati donc bakozwa makofi donc comment eza ya cage comment eza ya cage au début c'est là oh kuna boye kwei mboka boye kwei rien baza déjà ba noko salon Kinshasa bagarre ya homo et baza prêt même les militaires et les policiers sont prêts pour intervenir positivement contre les agresseurs. Une fois n'est pas coutume. Ceux qui ont qui chance, il y a rien de là makolo bokoti, mbalo chance ezateo. Bo bana ko bena na bino malembe bo ko tanga chance bo mais soko ya lisusu mais le gars dans la carte bon mekate parce que to confina bino donc confinement. Merci Tobandi. Jean-Marc Akabound voulais-je dire Wana na Ebisibino futur chef de l'État après Fachi c'est lui. Je m'explique. Bon on dit comment oyo mwana mobali oyo azwa depuis à Kota IDPS. Babouni Sakaye à l'interne tout comme à l'externe. Faut à la montre. Pourquoi seulement lui? Manga oyo eteli batutu balingaka ba maka libanga. Kabundu n'est pas n'importe qui. On a Sabino ezali flatérité. Réalité yango bo tala bino moko. Na kati ya IDPS ba finga Kabundu na bozomona. Libanda ya IDPS bazo finga Kabundu. Bazo combattre Kabundu. Et vous croyez que c'est gratuit tout ça? C'est hasard. Et ça hasard ti. Bazomona eloko eza na kati ya Kabundu yango ba étouffer étoile na ye. Ba effacer Jean-Marc Kabundu. Pour le combat le combat ya Rambo ya Chine contre Jean-Marc Kabundu. Bota na Rambo dans longwe na zamba nzela bandundu aye Kinshasa pour Kabundu akweya. Donc Kabundu za ko empêcher bango za lokola bozui sang pasteur mo bokoti na lisanga ya bandoki. Bandoki bazoko ko pumbwete bangi basala pasteur on a ko étouffer bango c'est Jean-Marc Kabundu. Donc tu vas Congo que fois où nous masikola donc koufara les lobe da musika. Cher internaute. Donc tout ça pour la konyoko la Kabundu a évolué Kabundu a salarié Kabundu donc on est là-bas souka na bakal. Mais je vous informe mais Kabundu na parlement à perdre coûte rien. Ba on va perdre makasi parce que ndenge za wana majorité wana izokoya non. Donc, on va perdre. Bon, le chef de l'État va intervenir. Voilà. Donc, Jean-Marc Kabund, menace, on a menace, il n'y a pas de Bazomona elo ke zakati na ye. Bazomona lobby a cause la nani. Bazomona Kabund dans nani. Miso bazomona la Kabund dans miso tout le monde la Kabund te. Donc, et si on peut boyer bayango, souhaiter si on va remplacer, IDPS a remplacé Moutou Moussousou, à côté on va manipuler, on va nier qu'on a le la bazoka. Malheureusement, si bango batika na l'Assemblée nationale, on a remplacé Kabund Azati. Place de Tikali vide. Et vous verrez, où il y a lobby zanini. Lobby ya musikate, lobby kaka. Boyoki déjà bahati le kwebo, à cette déclaration. A lobby AFDC na ye mobimba soutien total na Fachi. Mais tout ça là prudent parce que babati wana c'est l'openga badaka bana nyoka. On ne sait jamais. Mais quand même pour récupérer cette assemblée là, c'est quand même bénéfique politiquement que Bahati a une majorité à solo parce que cour constitutionnelle le baki déjà cour constitutionnelle voulais-je dire a confirmé déjà que makamwana ya kimvuka autre que sur na kisantu et pas ya toi ni gonda on est allé ba muziki cour ils ont reconnaître ba muziki wala te ba kimvuka wana te et sur ce bomoni qu'il faut ba lukasiko vraie majorité parlementaire bata là-bas c'est qui commet des députés non c'est qui ba député mouké et makamzo changé calamingité dans l'Assemblée nationale et pourquoi pas dans le Sénat.
et yango zo ba calme nani kabunda zongi na parler pepele bazo finga basali ba fête ba meli ba champagne ba komi ko wela pepere dado revendiquer biso ba to ko ici kuna batalamuka biso to ko ici voilà kabunda là tranquille mais boy ba kabunda ko même ministre de l'intérieur na seconde et pourtant en état d'urgence le chef d'État a n'importe quelle décision dans le monopole dans le pouvoir dans l'état d'urgence à quoi la même gouverneur la chef militaire dans l'état d'urgence il y a un bon monaki makamwa état d'urgence oyo et déranger qui batu ya FCC net badaye donc basala ki tuba ko chef de l'État makamwa état d'urgence parce que état d'urgence chef de l'État a récupéré pouvoir totalitaire. Donc, à cause de n'importe quelle décision, sans pourtant consulter ni la chambre basse, ni la chambre haute. Donc, il y a un lenga qui va dire, ah, c'est fini. C'est fini, tout ça, moi. Il va rouler, quelque non, lettre, et comme la Cour constitutionnelle, et comme l'Assemblée nationale, va bétailler, motion, non, quoi. Mais n'est-ce que nous souvent fatigué et on a comme on a été. Mais entre autres, Jean-Marc Kabunda aussi a bêta tamé mon bloc likolo, ba mon lelo yo, ba mon qui se la fatia raté kolongwa, faut Kabunda na la place nae. Mais bien bolongo li individu, mais ce qu'au parlement, ils ont tombé. Majorité wana, ils ont là. Voilà. Donc on va coup circuit, ba on va donc qu'il y a une violence, ba mongo kolongo la mutu nanko. Mais IDPS c'est la partie machine la politique, expérience. Bazo beta sur politique ya biki na fait. Bonjour idée. Voilà. Intimidation et koti. Bobi ke ba Rwandais babanga ko ba mujuti. Mais ba Rwandais ba intimidaka pe bato. Tout ça babi ke ba Congolais ba ngako kufa, ba ngako kufa, to beta bango boye ba kokate. Bisope toko banga lisusu ko kufa te. Maintenant, boche toche. Oh ba juge kuna babangi balobi o muso akufi kuna oh mi bale ba kufi ba ko sa so eloko te ba ko banga dossier vide batika. Jamais. Juge ya sikaye a remplacer. Bakotanga loi bakotanga nde mibeko. Samba olonga fote kozala ya nani mukolo wana. Ce qui fait 25 et 30 ans. Fote kozala ya nani Jacob Mudingai. Vitesse. Fote kozala ya nani bana Maroc. Na oki voice nabino. Bo sepela déjà. Bota la pena Rambo, donc Rambo alongwe pena na Zamba. Aye na kacha ville. Kabunda longwa kaka. Mais boloba kinin, Kabunda lia ka mbongo kuna, ba pesa ba carton mbongo. Soki Kabunda banaye ko lia ba mbongo. Est-ce que ba kosa la combati boy? Face à la pepe le kola ba mabunda, pepe le kola ba tambe mwamba. Mais pourquoi kaka Kabunda? Oui, IDPS, c'est la ANC. Donc après Fachi, Bokanga Maramna Ebsibino, Nana Moutna Ebsaki, Augustin Kibasa, qui est comme ministre. A comme ministre, et puis na Ebsibino, Boké Banajamar Kaboun, a quoi diriger Pembokao. A dans la chance, belé, Abima président après Fachi. Donc, comment on a besoin de combat Boutou, Naya Moui. Mais Tala Kaboun Abimina la tête haute, à qui n'a pepele. Allez, n'a pas allé. Asa agité, et puis à Yebi. Silence, c'est mon konzamboka. Balobi eza lokola, moi si, mobali oyakuti, moi si na yena mobali mususu. Même si mobali wana, kende na yo, avec si moi si, et le côté. Ok, bako da yebi no mbale. Na yo muto lingi mwasi ya batu. Na yo pe mwasi oyo sali ekobo. Me mobali yango oyo ya biyo alobi eloko ta aloba rien. Oche madesu ale. Oche fufu ale. Ope siti ya meli. Oko belle oko krake. Bazo de la fatia réagir.
bino batapoto botinga ba message belé même ngai pe nalobaki yango mokonzi fo aloba fo nzoka mokonzi azobeta nde bale ya se ya mozindo oyo à la place ki aloba bon action toki voice mo ezotambola ba américain bayaki na canal rapide nzela mai boye na confirmer te parce que nga na monaki te na yoki na yebe boyoki ko bakote na canal rapide courir 4 ans voice ngo ezotambola tambola sala ngo pe na yebite soki nani. Est-ce que l'Américain va gagner Brazza? Oui ou non? Na yebi peti. Ngape na yoki, ndenge bino boyoki. Lettre ya ministre intérieur et pas ya CG Augustin Kabouya. Isa lettre ya Sony. Azo reconnaître Jean-Marc Kabunda comme président AI, il y a eu des pestes. Ma kamon kaka yango. Ata o reconnaître te. Musala na yo yango wana te, son excellence. Musala na yo dali ko sisa bakuluna. Bakuna bazakaka. Musala na yo ezali ko surveiller ba frontière nyonso. DGM. Migration. Tala no bilan na yo na no bando bandi eza ndenge nini. Ba frontière, passoire, insécurité. Partout na katanga ko koloba te. Aux 8 ans, il y a recommandé une lettre, il y a un ministre national. Vice-premier ministre, au Comara, on a reconnaître Jean-Marc. Nous sommes Satan. Nous allons y avoir son excellence. Nous sommes là, Kaboun, comment? Donc, premier vice-président, premier ministre, avec un coma. Mais quand tu dis ça, tu t'adresses au chef de l'État. Si tu as dit Kaboun, bolo baka makele matin midi soir kabunda ngalo bakate bolo bana fachi mtachaki ya longola facha longola kapeyete bolo le salaire pamba tala bakuluna excellence kena katanga zo sali armée privée longola ye ozo la yebo yo zo mona musala ko sala penata ke ministre intérieur Kabundi na zo reconnaître yete otindi pelettre c'est votre mission ça. Donc, talaba ministre lango ya IDPS. Donc, nsone ki beni maman pila yoy. Pour ça fatite hein. Ils ont mawatru. Donc, Kabound est bel et bien là comme le président AI ya IDPS. Mutacha ki fachi mtako longola yi. Bon comme la rane fachi longola yi. Bon comme la Kabou yate. Voilà, chers internautes, Tozu rumeur, selon une source indépendante, que le premier suspect où il y a ici intoxication dans la climatiseur dans la présidence, Bakangi est déjà. Nous avons confirmé parce que je n'ai pas de preuves matérielles. Mais selon une source, déjà, Bakangi. Mais, bino de cette information, service compagnie, la ya nani amunyangura boyebi il semble que yewana vraiment petit frère amunyangura mais c'est le premier suspect, je dis bien le premier suspect selon certaines sources déjà Umukwata. Donc il faut pas changer maintenant le système de climatisation mobimba la présidence. C'est pitoyable. Nga lepse ki biloni jour na kendeki na moni batu moko kuna na sepela kana ngala banguti. Mbali boso na kendeki na présidence. Na sepela kana banguti. Bilongi a fo, bazolo ba fo, bazolozina koto zolozina. Donc grand zolo. Ya kilométrique na tanga oyo munyangura. Do munyangura guerra. Barakabu ruaka do roi. Bato na kikuna. Na atalenga bato oyo. Bako zala ati. Mais ba pesi bato mayele. Siko biso peto ko bana ko lia bang. Loko bango na poison, to siko to ko na banko sikibota. Donc mbetengi ezo zonga siko kena mbet. Donc taka ruwa vani ga bango balinga boki. Donc chaka boye ki. Donc uti la mta. Aleki.
siko ba on na poison biso siko yo nkosi ki bota na baluba pe na bakake na bino pouvoir eseli ya baluba kake ya elanga ezala kati to ke bebe tape kuna kia bu de Rwanda bakei boze lisanini voilà l'isolo ya sécession katangaise ba biso deuxième guerre ya libération ya Fidel ezoya version mususu bazo banda na Katanga bazo banda bakota Kalemi ya Tanganyika. Chers internautes ngai na koyebisa bango une fois n'est pas coutume batika chef de l'État d'abord azali premier vice-président ou vice-président il y a Union africaine et en plus on a état d'urgence il a tous les droits pour inviter armée étrangère il y a un chef de l'État pour ça les sous état d'urgence pour les aux décisions que les gars parlement on va bloquer yo donc pour ça les sous comme ça on a plein pouvoir il y a bengi ça donc ata bangolé baya pour trop c'est trop libération vous allez combien de fois libération libération on peut de bilan négatif bolinga ba guerre beaucoup réfléchir makamu sous-souté service national musée atikaka yangwana boboma siko libération sous yanine libération sous yanini donc côté kuna match eza bien te côté Katanga match eza bien te yango to senga mokonza mboka à intervenir rapidement parce que dans makamu soki bandi kosila ye banakate mieux vaut prévenir que guérir parce que c'est la simana bango ba chinois mazakuna Chine peut la puissance hein donc c'est le moment mais le ministre intérieur na place ko komaka ba lettre na UDPS tina déjà ba tukuna ba sala ja do ba bloquer na no mama kamno so na tous les militaires wana donc ba recenser bango d'abord ba uti wapi baza banane oh ngana za mu Congo loba mfumbwa siko koyoka Rwanda loba mfumbwa okaka rungwa oui faut recensement prononciation loba munungieri ha koyoka munungieri ya Rwanda yoka mano rwa nguru ngwere donc faut pas recenser bon botaki danse babina kité danse basora bazo nager bazo quoi na mabele boye bisanga ekolo ni bina ka ndenge wana na Congo babina ka bazo nager na zelo donc wana pena bato akuna faut pas recenser tous les mbila wana comment un individu qui a recruté partout qui a passé bango biloko akolia bazo ces hommes depuis quand maintenant tout vendre c'est comme si tout va bien le chef doit réagir le ministre intérieur doit réagir Fati eloko bato do sepelate yango wana même tina poto bazo mona c'est comme si ozate vous devez réagir quand même. Na ka wana faut réagir. Ton état d'urgence. Basona ba uti wapi bazu ba tenno bazu minduki wapi. Na ba instructeur wana faut do audition. Bakena na haute cour militaire. Et banaki ndenga nini bakendeki ndenga nini kuna. On ne bloque pas avec un pays. Nako souki cette mission parce que to bane mission moins de retard pasteur frère ko pesa prière ngana oya ko clôturer. Na rumeur est circulé le na Tongo depuis Tongo balobi que chef de l'état va changer makila. Aza empoisonné, mta empoisonné moi sinae. Boyo kanan. Na yebisa ki bino hein. Bo mo kaka banda ba kangi. Directeur de cabinet. Na yebisa ki bino jaki ko zo makabwe bela. Na yebisa ki bino déjà. Boko yoka ba voice, boko yoka ba boko tala ba vidéo. Makamwe bele ya lukuta. Nano yete. Nano yete. Chef de l'État za ki toko. Bon donc ça y est makilate. Bon changer makilate. D'abord yemo ko nous. Asana makila Tshisekedi. Siko ba chaye makila nani? Ya cochon? Ako manani.
Donc, Fachi, aza pepele. Fachi, alobi silence wana zanango. Et ça y a mozindo makasi. Abo okuta na jena bango ya baje ko swana distraction. N'est-ce que distraction. Bo eskizenga na bo sani ko mema photo ya chef de l'état o la sina sali ba. Ah, sorry na bo sani. Et monsieur zoya na botala ba portrait to beteli mokonzi. Doré. Bande ko musu batindi 100 na $200 awa. Elle m'a donné l'acceptation de Bambongo. Pour mon rappel, non, ils ont eu banaté, non. Là, depuis moi, ils ont eu quand même. Na recevoir $200 moko déjà et outil quelque part. Bande ko contribuer pour porter le chef de l'État. Donc voilà, 200 balles. Donc 4 billets à 50. Ils ont déjà, donc bado pesa. Donc faut que ça à peu près 1000 ou 2000 total. Pour que nous tika na ba province oyo ba fota mo konzamboka ezate. Tout ça pour l'intérêt général, pour la visibilité, il y a chef de l'État. Déjà, merci d'abord d'aller brancher la Tindika. Na moni mbamogo ani Chilombo 520 gigas. Donc bon d'aller maman Fachi solution le peuple d'abord na Panama mais il y a Kinshasa peso bandakalate bazali déjà. Donc Fachi solution elle Kinshasa pe bazali. Donc maman Annie Chilombo, il y a la bongo vice-présidente na bango et puis Christine Mpinda MDDC ba maman oyo bazo bunda pe pour la visibilité chef de l'État. Angèle Mpumuye to le baraté bo mona chaque jour, elle est là. Donc future députée et sans oublier Jenny Kayembe Ndaya ou Jenny Ndaya Kayembe dans les États-Unis d'Amérique, future députée également. Voilà, vitesse, Jacob Moudinga, il ratakate, branché, toujours, merci vitesse. Souci na oza lango pona ngana kolobate, bakomona surprise mikoleza koya. Po ya maman Jenny pe na Angèle Mpumbu pe ezali. Voilà, donc natiki pasteur apesi là, apôtre Pierre, pour makamwa moka, ba sujet de prière, azan lango déjà. Côté ce qu'on esprit, aux hommes esprit, tenir des combats noirs, consécration mingite. Mutabengo na téléphone yé kola ya zanani, yé kola ya ba rendez-vous le kuta bo yaka ko kendete pour terrain baby, faut récupérer totalement mboka na biso ba mawa ba kozoka e bangi sa biso te. Donc tout ça la serein. Pasteur, apôtre Pierre, à vous la parole. Merci Ndeko Papi. Trobi merci na occasion Pesibiso pour to continuer ma prière au tozo bondela pour namboka pe pour na mokonza mboka. Lelo spécialement tozo bondela pour l'état de droit au ebandaki. Ce qui élève une nation c'est la justice. Chaque mboka ndenge eza na ba devise nango. Ba devise mboka ezaka basé na barmoire nango. Biso eza fondé na justice paix travail. C'est-à-dire sika justice e fandi, nde sika kimie koya, nde sika mosala e komonana. Nde lelo tozo banda ko bondela pour na état de droit oyo chef de l'État a annoncé qui c'est un grand champ de combat. Ce qui justice e bandi, makambo nyonso ya buzoba e kokatana. Parce que Bible na Proverbe 14 verset 34. Pratiquer la justice fait grandeur à une nation. L'injustice fait la honte de peuple. Elingi koloba mboko esala kana bosembo etombo amaka. Mesika bosembo ezate zakasoni pona ekolo. Depuis combien de temps le Congolais est sujet à honte? C'est maintenant que nous sommes en train de prier, comme vous êtes branchés, pour que le Seigneur permette à ce que notre pays redevienne sur le rail de la justice. Paix justice, ce que fandi, non ce que fand. Parce que tous les voleurs, tous les détracteurs, bako kangama, bako zongi sandenge bibelobi. Bibelobi moyibi soki bakangiye.
akozongisa oyo nyonso azwaki pe bakobotola nyonso eza na ndako na ye selon Proverbe 6 verset 31. Esengeli to comprendre to bondela pona état de droit, ko bondela pona justice efanda na mboka. Lorsque la justice est assise dans un pays, mboka tombwa maka musale koya ben investisseur bakoya bazoya te parce que y a la corruption et la pourriture. Moto nini akoya kotika mbongo na ye ayebete mutako escroquango to akoyiba. Nous prions pour que l'État devienne un État de droit. Peut-être continuer ko bondela pour l'assiette judiciaire nyonso pour être nzambe asunga. Vous savez que la paix se gagne. La paix a un prix. Et sengeli toyebete pour kimie kota na mboka sengeli bato prendre décision ya ko payer ya ko ndima ba sacrifice de telle sorte que mboka kwa koya aucun pays na cause exemple à France. Aujourd'hui devise à France les années égalité, fraternité, unité. Égalité, fraternité. Pour Bazouango, ezaki guerre. Après avoir combattu, ils ont décidé de non. Biso photos à Mboka, il y a égalité. Photos à la Mboka, fraternité. Photos à la Mboka, il y a unité. Et Sengeli, biso ba peuple congolais to comprendre. Ce qui to sambelité, nabandeli. La prière est une grande arme plus que ba canon. Prière, ce que salami avec justice. C'est une grande arme qui renverse les hôtels d'injustice. Nous allons prier, bien-aimés. Dieu notre Père, Tolobi merci pour l'occasion pour tout le monde de l'ensemble. Naba Namboka Nyonso Bisika Bazali. Naba Ninga ya Congo pe aba Congolais. Parce qu'il y a des gens qui nous appellent n'étant pas Congolais mais qui sont en train de porter les fardeaux du Congo. Ils sont en train de prier avec nous. Dans qu'au bon de l'Anza. Jusqu'à quand l'injustice va dominer dans ces pays? Jusqu'à quand l'injustice est koumé en mboka oyo? Tozobon de la Seigneur est état de droit et s'est réimplanté en mboka oyo. Tolingi état de droit ezala. Oyo moto sala yangwa kobuka. C'est que non aura semé, il est moissonnera. Tozobon de la Seigneur que l'état de droit soit les champs de bataille du chef de l'État et de son gouvernement. Qu'on réinstalle le pouvoir, qu'on réinstalle la justice dans ces pays et le peuple sera béni. Jusqu'à quand la honte va continuer? Parce que l'injustice apporte la honte au milieu du peuple. Zambé, justice inde tombe la valeur à Congolais. Congolais étranger a la valeur parce que dans son pays il n'y a pas la justice. Quand il n'y a pas la justice dans un pays, le peuple n'a pas la valeur. Tigete Zambé, Yosunga, et Mboka Oyo. Et zonga la valeur nango, et ba congolais, ba zonga la valeur nango. Zambé merci. Ozoka lo sambo nabiso. Ton royaume est assis sur la justice. Ton royaume est assis sur le droit. Ton royaume est assis sur l'équité. Ton royaume est assis sur l'intégrité. C'est ce que nous prions, Seigneur. Que tu donnes la force à ces pays. Que tu donnes la force au chef de l'État de comprendre, de prendre la justice comme son champ de bataille et sa vision. Et qu'il y reste pour que Nzambe, Mboka Oyo, et quoi que tomboma, Mboka Oyo tomboma na justice, na kombo na Yesu Masia. Toko bonde la, pona assiette judiciaire nyonso, ba nyonso ba bengami, ba exécuter loi, ba exécuter droit na Mboka Oyo, ba bange lokote, ba défenseur ya droit bazali, wate sengeli ba bonde la, bandi maete pour la valeur nationale, pour la raison de la valeur nationale, bisotos après, yako se livrer, yako se sacrifier pour que ce pays se relève. Il faut jamais oublier que le Congo est sujet de sacrifices. Le Congo est sujet de martyrs. Il y a des gens qui ont versé leur sang et sur ce sang, aujourd'hui nous sommes indépendants. Il y a des gens qui ont combattu pour l'indépendance. De la même manière, il faut qu'il y ait des gens qui doivent combattre pour la justice dans ces pays. On ne doit pas continuer dans la bourberie. On ne doit pas continuer comme ça. Alongi na justice pour exécuter procès wana ba exécuter comme problème et sengela luka ba défense comme si non et sengeli moto ba kateli etumbu andima etumbu na ye pe azwango zambe to bondeli pona ba magistrat nyonso to bondeli pona ba avocat mboka o to bondeli pona bato nyonso ba bengami etenza ba dire droit na mboka o to ba mema mboka na élévation na tina justice ali ko bondela nza yosunga bango bandima dignité ya mboka ezonga ba défendre intérêt ya justice na mboka oyo. Paix, justice de la indépendante, justice de la influençable, justice de la politisée, tigete na mboko ya biso, justice nza, et de la indépendante.
baye bazo travailler na justice bazala intègre bazala batoyo bakondima ete nkolo na ngai à cause de la cause nationale natina intérêt national. Nous devons défendre la vérité, nous devons défendre la justice. Seigneur, merci pour les magistrats. Oyo baza intègre, baza intègre te sunga bango, babongo la mutema na bango, pour être bazonga na nzela na justice. C'est la justice qui élève une nation. Zambe nangai, tandis que bon de Congo elongwa na soni, Congo elongwa na soni. So ba calculer na ba corrupteur, na ba mboka za la corruption, Congo azamu taliboso, zambe nangai. Tiketo sunga mboka oyo, makambo échangé. Mboko makambo échangé, biloko l'été zonga. To mona na histoire ya mboka oyo. Quand on a nommé, quand Tshisekedi est devenu premier ministre, batbami zongi si biloko bandiko zonga, biloko bandiko zonga. Baba zwaki biloko l'état comme zongi ça. Comme zongi ça. C'est ce que nous voulons dans ces pays, que tous ceux qui ont pris les biens de l'état, au ba commissaire privé, ba zongi ça. Bazongi ça, que l'état de droit puisse crier dans ces pays. C'est ainsi que les investisseurs vont venir. Zambe nangai, tobondele tenkolo, yosungambo karabiso. Avec cette grande vision, il y a état de droit. Nous voulons que l'état de droit soit manifeste dans toutes les structures, au début, depuis la tête jusqu'en bas. Na chef à quartier, aeba ko appliquer loi. Na ko banana li kolotina se, to mona loi, qu'on allait exécuter namboka oyo. Zambe tolobi merci Seigneur. Tandis qu'au bon de là, pour na mokonza mboka. Pour na bato nyonso bazo travailler na ye, Nzamba continue ko batela bango contre batak nyonso a Satan. Bible lobi boye. Okomela ngenge okokufa te. Forme nyonso ngenge bakotia pona ko déstabiliser mboka oyo eza na efficacité te. Quelle que soit origine nango, ata balobete uti na Niragongo, ata uti na ngomba wapi, eza na efficacité te liboso na Nzambe. Que le Seigneur protège, nous allons prier, que le Seigneur protège les chefs de l'État, qui protège tous ceux qui travaillent avec lui, tous ceux qui sont élevés en dignité. On va donc travailler pour la cause nationale. Nzamba batela bango, to sambelanza. Dieu notre Père, nous prions pour la protection du chef de l'État. Nous prions pour la protection de tous ceux qui travaillent avec lui. Nous demandons, Seigneur, que tu les préserves. Oh, immuniser Bango contre ma poison. Oh, immuniser Bango contre ma toxique nyonso. Oh, immuniser Bango contre ma manœuvre nyonso bakoko sala pour les attaquer corps à corps. Zambe obatelaka. Ce que obatélité, oya kubatela kosa musana pamba. Batela bango Zam. Batela bango Jésus. Batela bango Seigneur. Bazala protéger. Bazala protéger. Toboyi kolela na mboko. Ndenge tolela muze. Toboyi na kombo na Yesu. Zambe batela. Batela mokonza mboka. Batela l'institution nyos. Redresser yango. Ezala fondé sur le droit. Tolingi Zambe l'institution oyo. Ezo respecter droit. Et non oeza fondé sur les intérêts égoïstes ya batu. Nzambe to sengi yo telemana mboka oyo. Yo telemana mboka oyo na kombo na Yesu. To continue ko prier na bandako. Pe tozo pesa numéro na biso téléphone. Soko ko s'associer na biso na prière. Toza na 00243 81 23 6007 na suka. 00243 81 6007 na suka. Nazo senga to continue ko bondela. Et les kakakawate dans nos maisons, continuez à prier. Notre Dieu écoute nos prières et nous allons voir le résultat de nos prières. Notre souci, notre souhait est que l'Éternel redresse le Congo, restaure le Congo avec l'état des droits. Là où tu es dans ta maison, s'il faut que Obandako Salaba jeune pour Namboka, Salayango, on ne le fait pas pour avoir de l'argent, non. C'est notre passion, notre appel. Nous devons prier pour l'État, nous devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité. C'est ça notre appel. Nous sommes appelés pour ça. Nous ne le faisons pas seulement en ligne, mais nous le faisons partout, dans nos prières, dans nos maisons, dans nos églises. Et nous vous invitons de faire partie Nakata Conseil de prière Oyo pour les chefs de l'État et pour la nation. Nzambe Apambolabino na kombo na Yesu Masia. Merci. Voilà, Matondo Mingi, merci na apôtre Pierre, Oyo Azalaki Nabino ensemble pour la prière ya nation, la prière bitumba, ils ont sécurité. Parce que tout le longo la mboka, ma boka ba prédateur, tout le longo la mboka, ma boka ya banchor, bandoki yo balingi kongote. Donc mikolo yo ngai oya monique moi noir pour na côté esprit, tout se préparer, bambila, mutako sabino te, ba policier, ba soda, chef na biso ezali Tshisekedi, Antoine Chilombo, Fachi
Félix mutako sabino te yé mutana ba idée ya malamu pona kobongisa mboka oyo état de droit konyoko la binote outi front yé babwaki o libanda mosa komi ndumba bana bakomi ba shege bozo liate cantine kufa basoda bakomi ba pasi ba blessé de guerre konsenga bambongo na ba boutique te idée ya fachi yango te bino sikota bakopesa go bo soutenir sous batuana bozo nga sous esclavagisme. Combien de bandaka batu babotola gombe wana kutu koloba te gombe wana omonaka bandako ebele babotola eza ya bango te na nzambe na biso ensemble totia poids to récupérer totalement mboka na biso ba projet nyonso na mai likopa na bango pe léger et simbati faute kozala ya nani Dengi Mayar Montana faute kozala ya nani bana Bundes bana Panama bana Londres barife kisolo ba papier Kelly faute kozala ya nani vitesse Jacob Mudinga idi prière les autres continuer certainement lobby to kozala lisusu na pasta lobby dimanche c'est possible hein c'est possible pasta OK après c'est accord nae c'est possible lobby donc la magie kozala na report to kozala lisusu ah papa na monte. Voilà, donc tout ça la lobby les jours suivants. Voilà. Merci papa na on monte Mike Luzoladio oyoki libanga na yo babwaki yo na lo na Maroc. Botinda ba voice. Bolingi chef de l'état asala nini pour la citation oyo. Ayo kapé bino. Tokolekisa na tindika. Bozala mukuse. Bolo makambe bele te bana bani ko loba yo moko 10 minutes et le kate. Résumé message na yo minimum 2 minutes olingi chef de l'état asala nini et puis na poto kuna bodo sentir nini bosa elanga ba voice wana à partir ya lelo to kangisa yango po to lekisa yango na tindika télévision mokonza mboka pe ayoka parce que yemoko atalaka tindika Maman Marthe atalaka tindika Maman Denise atalaka tindika famille biologique nion sur chef de l'état na famille politique batalaka tindika to kabwani kaka na nzoto na molimo tozali mikoloyo to beta se ko beta lobi lisusu tozana bino ensemble merci kamwasi abendani.